shalom. Balani nyonso, bandeko nyonso ba oyo. Bazatango nyonso familiarisé na Facebook. Évangéliste Maku Tango Efoué. Zamba Salabino Bolamu. Et comme la tango oyo, toza ko yamande ko nyonso. Oza dia connecté. Pe toza ko tika tango na ba oyo nyonso. Bako kala biso lelo. Na oyo ezali émission Sekele ya Libala. Zambe apambola moko na moko. Merci. Hein maman? Merci, merci. Nzambe apambola moko na moko ndenge papa autukoloba. Na pesi libota na nzambe mbote mingi, mbote vraiment esika nyonso oyo nzambe asali biso grâce ya kokutama na après-midi ya toza février oyo nzambe a permettre tozala na bonne santé. Eza pone fort na biso teme na bolingo na ye asali ete tongo epesamela biso pe après-midi na mboka na Irlande na Europe na Amérique na ebite toza erni mais na ndimi ete bolamu na nzambe eza na bandeko oyo baza connecté na tango oyo na biso yango wana nzambe asala bino vraiment bolamu ebele nalobi na ndeko bokola tango oyo partager pendant que biso tozali kobondela pendant que Shalom, 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 shalom. Shalom libota na nzambe, shalom bana na nzambe, shalom balani nyonso, bandeko nyonso ba oyo. Bazatango nyonso familiarisé na Facebook. Évangéliste Maku Tango Efoué. Zamba Salabino Bolamu. Et comme la tango oyo, toza ko yamandeko nyonso, oza dia connecté. Pe toza ko tika tango na ba oyo nyonso. Bako zala na biso lelo. Na oyo ezali émission Sekele ya Libala. Zambe apambola moko na moko. Merci. Hein maman? Merci, merci. Nzambe apambola moko na moko ndenge papa autukoloba. Na pesi libota na nzambe mbote mingi, mbote vraiment esika nyonso oyo nzambe asali biso grâce ya kokutama na après-midi ya lelo. Lelo toza février oyo nzambe a permettre tozala na bonne santé. Eza pone fort na biso teme na bolingo na ye asali ete tongo epesamela biso pe après-midi na mboka na Irlande na Europe na Amérique na ebite toza erni mais na ndimi ete bolamu na nzambe eza na bandeko oyo baza connecté na tango oyo na biso yango wana nzambe asala bino vraiment bolamu ebele nalobi na ndeko bokola tango oyo partager pendant que biso tozali kobondela pendant que biso tozali na ngambo oyo pona ko préparer ko banda oyo ezali émission ya pokwa na lelo nalobi ete ndeko nanga partager message partager bolamu nzambe epambola ndeko moko nalingi tobondela nde papa zoba tobondela yo banda ko yebisa ndeko moko ya mwasi moko ya mobali moko benga lobane ke toza deja wana couple tangu ifwene toza wana nzambe azosala biso bolamu na sekele ya libala amen sikoyo bisika tokutami tokoki kosala eloko moko te sans que nzambe azala na biso elongo ya mwana tomikisisa na présence na ye koloba ete nzambe toye lisusu amen biso ba oyo obenga biso baumbu na yo toye lisusu mpona toloba na ntina na yo tobondeli na kombo na Yesu Nzambe tolobi merci kolo poza nzambe malamu totomboli okolo kolobete kolo yokosaka te sembola loboko na yo nzambe pambolama na yo nkolo tika ete pokwa oyo ezala libota moko na ngambo wana nzambe oyo ekopambolama tozala connecte biso na ngambo oyo na source divine afin toporte oyo eza bomoi nzambe ya ebele kata bacouple bomoi oyo ya ebele oyo ekopambola mabala oyo eza na stabilité te nkolo tikete yao ezo stabilité na poko ya lelo nzela na yo tolobi merci poza nzambe mopepe nyonso ya satana ekende mosika au nom puissant de Jésus tolobi bongo merci Seigneur Jésus amen 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 nzambe asala biso vraiment bolamu ya Alexandra na sepili Alexandra lukusa kama kwa zana ligne benga sunde komoko lobane ke toza wana vraiment nzamba sala biso bolamu mingi amen tozolo bila libala amen libala eza malamu mingi yangwana toye bengela biso ba couple bengela biso ba fiançailles bengela biso memba o bazana ba processus ya divorce toza na posana ba comme ça toza la wana ensemble poto koyeba ko bongisa ko longola divorce wana eza possible
yango benga loba tozawana mama na ngai Victoria Meza benga loba tozawana na tango yo tozako loba to yemba nzembo moko ya frère Somombaya c'est important bande ko bazaba na biso o inviter partager tozana 5 minutes otike la beko nyonso ay bala ko partager afin que bande ko nyonso ba kokota yale ya Simon sister ngai vraiment mi querida sister banda ko inviter loba ke couple tango ifone zawana ayanina sister ngai na mboka Canada Nzambe asala bino vambola muna pasteur gloire à Dieu sister nga mama Eva benga libala papa mokolo baneto zawana na kati ya sekele ya libala kokanga mana Yesu libala eza institution divine libala euti epai na Nzambe Bible lobi yango toyokaka yango likambo ya libala gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Continuez à inviter, continuez à partager, continuez à aimer. Gloire à toi Seigneur. C'est que les libala les alim bongote, les alim kokanga na Yesu. Gloire à toi Seigneur. Otinaye. Oh Jésus. Mais on est Nicolas Sake, moi c'est la mobile baza moto moko. Bible le but est de Jésus. Donc faut tous la même complicité, ba couple. Je vois ça. Kaka nenge papa la biso et papa la biso jasi hein maman. Ya jana mama e Nzambe asala bino bolamu. Aba couple le sutozana lini papa dede mama Sylvie. Alléluia. Ya mea Simona papa ngangu Nzambe asala bolamu ya nina Shekina na papa la biso papa pasteur. Nzambe asala bino bolamu na mboka Canada. Kokanga mana Yesu Jova Shama. Longola makaliso ezaki libala esimami na mbongo to na mabijo. Na zolo besimami pa na Nzambe. Évangéliste papi na maman Victoria vraiment Nzambe pambola libala. Ya ma gloire ndongo Nzambe pambola libala na ya Niclet. Moke liboso. Gloire à toi Jésus. Jova Shalom. Oh Jésus, invitez, continuez à inviter. Si ma papa n'a le bon coco, à son idée. Il est le bon papa. Donc c'est là yo invité, il y a moi sur à gauche. Il me sait que tozawana, tozo c'est la gloire à toi Seigneur. Il y a mobile à la droite, il me sait que tozawana. Gloire à Jésus. Maman la moussa papa. Papa la moussa ya moi si le bane que tozawana. Côté à côté à côté à côté à côté. C'est comme un cœur, vous allez le voir papa. Si ma papa m'a moqué, la nabi sur la Facebook. Facebook évangéliste Mango, ça m'a salé au volant. Oh Jésus, merci. Merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Gloire à toi Jésus, merci. C'est quand Karen on la papa, c'est comme mon cœur, c'est comme maman. Papa c'est comme mon cœur quoi. Tous allez longo. Comment ça va passer? Combien de passer hein? Passer où est dérangeant comme Alléluia. Eh, bah les c'est maman. Neti ko bandela mukolo yango. Ya bibishi na no komena, merci bozala wana poto bongisa encore na yebi ke libala na bino eza bien, mais poto bongisa lisusu malamu mingi. Mama Esther, merci na papa Relique. Na mboka France, ya mitumba, ya kakina mitumba, merci na mboka Irlande. Merci vraiment, il y a bijou na papa na ngai Didier na France, Nzambe apambola bino. Bon, continuez pour inviter.
ya katina yana deje invité le bac et puis fait ta mission de tozawa. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Le roi des rois. Merci. Continue à inviter, continue à inviter. Continue à inviter. Liba les amis et c'est mon makasi. C'est pas la liba la scène à moi. Bon alors la liba les athées. Bible le bilangai après l'enlèvement. Donc ça va être céleste. Pour ne pas être au tombe la comme la Zambé. Pour être au Sénégal worship Lord. Alléluia. Si ma papa mon cœur, c'est qui ça papa? C'est qui ça papa? Vous allez candidater. Évangéliste Nangai CCB na mboka na Lyon na France. Papa Nangai Nzambe asala bino lamu. Nzambe asala bino. Papa Nangai Nzambe ndeko nanga Anto Mokonzi Nzambe apambola bino na mboka na Irlande. Vraiment pour éviter bandeko bolo batozawana. Alléluia. Convaincre, bah eux ils arrivent à défi quand ils n'ont pas la selon inspiration en Zambé. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Ya solo na évité esikanini okutami papa et na évité esikanini okutami ya moi si tant sous santé et zo déranger tant sous situation mon corps parce que mon kitozo vivre na ba défi biso tokuta yango pe tokotika yango na génération mususu mais eloko Nzambe asengi biso ba otoza na pema tokulisa ye. A continuer koloba na biso na psaume 103 biko bosambola mu na Nzambe te. Amen. Attends peut-être nzoto zo déranger. Attends lelo libote ko ça la complication mais yeba hier ni Nzamba salaki. Amen. Alors asa le même Dieu. Asa capable. Nyamana to benga ke Jehova to benga ke El Shaddai. Asa Nzambe a toute possibilité, toute capacité. Amen. Et ya domingo donc to lembate Nzambe azawana. Na yebi ke tozana ba défi ebele na mokili surtout na moment oyo tozo passer vers makambo mingi oyo ezo sala biso pasi. Mais na kati ya makambo pasi wana psaume 103 lobi kobosa na bolamu na Nzambe. Kobosa na bolamu na Nzambe te. Na psaume 116 verset 12 David azoloba na pesa yo nini na bolana bite papa confirmer yango David azoloba na pesa yo nini na bolamu nyonso o sale epai nanga ya domina kanso ko komituna na pesa nini na bolamu nyonso sale epai nanga yi donc azaki roi mazomona eloko akoyeko pesa Nzambe te na niveau ya bonzambe na ye azomona lolenge te akoki ko adorer Nzambe na niveau ya bonzambe na ye tam so lelo zo mona négativité moko etelemi mais yo kotala ngote yo tala ki aza capable tala hier ni ne salamaki oyo makambo to zo mona lelo biso te ebandi ko sala mapa na biso donc ba oyo ya biso pe ba leka e salamaka pe. Amen. Psaume 116 verset 12. 116 verset 12. Bible lobi na biso boye. 116 verset 12. Na verset 12 Bible lobi. Comment rendre-je à l'Éternel? Nini oyo na kozongisa epai na Nzambe. Ne kozona nanga oyo pesi Nzambe mokongo. Nzambe David azoloba awa après avoir kovoir na kidnap bokonzi. Abi nini na kozongisa epai na Nzambe. Akone koloba tous ces bienfaits envers moi. Bolamu nyonso Nzambe asali likolo na ngai. Donc il y a Catherine Bolamu Nzambe eleki ebele. Elekelaki David étant que roi mayele. A on a tenu na ko pese panza parce que na pese ba or. Mais yenda za kolona. Na pese yeni ni pe ba so pe ma yenda asali na ingolu. Donc et troubla qui motema. Et troubla qui ma alors la lingi yo pese ko kutami penser le pese la troubler. Même nous autres zo ko kate, même la nouvelle ma be pese na ba docteur ou na famille. Mais linga que penser nous à la troubler ni na ko pese panza. Alors on a ko éviter au pesa tangu o epai na Nzambe. Ah Nzamba mala. Ya Catherine Munjola ngala kolobake pesa tangu o epai Nzambe nini na ko pesa pa no Seigneur. Na moni que naza incapable naza ne loko na ko comparer na bonzambe no. Mais na pesi tanga ngai na yoka o eza maloba na yo. Na no senga ndeko nso na biso partager pendant zo na biso. Webi tango zo partager nso do théâtre zo pambola manzela moko. Libala bo zo na porte ya kokufa. Mais yo invite ki ndeko wana kocha yo pa kiti motema Nzamba kotala kaka biso te. Nzamba kotala yo pepe Nzamba kopambola. Amen. Abila kozongisa nini epa na Nzambe. Mama, mokomoso na fande ko mo abengi ngai. Abi bazo passer un moment difficile. Na pasi, na difficulté makasi. Est-ce que là qu'on est au kumisa Nzambe? Na yebisa ki ndeko wana eloko moko. Continuez au kumisa Nzambe
Pourtant ozo pema elingi koloba nzambe azolamusa bolamu na ye na bomo na yo. Azalika moko a continuer ko sala. Amana lingi version na mingi ana linga ngo. Nzambe azana likamoko a continuer ko sala na biso to kutamina pe. Alléluia. On a envie que ba oba kenen nzambe azali suna likamute. Non. Le nzambe na ye par rapport na bango sukela kiwana. Alors biso to kutamina pe mais c'est kaza likamoko fa sala na biso. Alors biso to continuer toujours ya kovanda. Elingi koloba ke ba o bazana kati ya terrain baza toujours balongi. Mais yo ya kipona échec ité. Les aussi na biso peto telema to kota na kati ya terrain. Pourquoi? Parce que nzambe azali likambo osala na ngai na yo. Yango na zwa makasi telema. Papa mikolo na boss mandalo ba pona Josué. Moïse atali ezana Deutéronome Moïse ba ebisa ki déjà Josué. Na ba partie ya suka ya livre de Deutéronome. Abisa déjà Josué zwa makasi. Donc abana déjà ko préparer ye. N'impe biso na après-midi à l'heure ye ko préparer yo. Na ebite na air nini okutami na mboka wana do to ye to se préparer parce que ba défi ezali. Mais ye ko baka ke to zwa makasi. Na to kota na kati ya terrain za mazali kama osala na biso. Za mazala na ba décourager te. Que ceux qui na fandika boité so vandi bon situation pe esila te. Pour eko changer bon nzambe na ye. Eko changer te. Mama na loba kilo moko. On rappelle le moko lo to sa séminaire la semaine oyo na radio Bosta no binini. Zwa makasi. Nzambe azobisa Josué na tout chapitre, Josué chapitre 1er. Abi zwa makasi ponga nzambe nga sala yo. Nga nzambe nga tombola kombo na yo. Nga nzambe nga renommer yo na mokili mobimba. Elingo ba nzambe nga renommer libala na yo. Mais ponza ba renommer libala na yo. Batu batelema na France baloba libala wana. Batu batelema na Canada baloba libala wana. Écoute bien na Irlande, écoute bien na mboka bo. Bezo seka fozo makasi. Ya mwana mama nga Irene na mboka na Angleterre nzambe apambola o vraiment na bana. Donc na makasi oyo ozana ngo. Obi ke sana batu so ba témoigner. Ah non mutu so ba témoigner na zuma makasi donc na moni ke na perdre batangu na nga ya kovanda. Ya mwana comme ça ya kovanda, est-ce que zo position a bien. Batangu ngo ya ngonga na iko kumisa nzambe. Donc na comprendre que tana vandi na nga ibongo situation ngo e changer te. Alors comme e changer te mutu o changer ngo bina tiapa. Alors tia siko pas. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Ba docteur bazo pesa ba résultat beaucoup ils sont la montée. Mais David a vu comment ça vola monanza. Que comment ça la non, ils ont dit que mbali boso to kosola. Mbali boso to sala ba fièvre. Mbali boso ba kana biso na infection. Donc ils ala kana yango. Mais ce que comme na ba manière moko bo ils ont troublé mitu na biso. Mais to kanisa na ba ne wana hier. To sentait ka pe ba même douleur. Mais nzamba ngo a changé comme tabe mka Jova Rafa. Donc ça nzambe oyo abikisa. Abikisa. N'importe quel soit maladie. Donc il va la yo to pesa mo pa nzambe. Nzambe as un maître à restaurer en haut. Quand ma restaurer quand maman voilà mon nzambe. Abi je restituerai encore les années de l'esotérel ont dévoré. On pense que moment difficile avec des balles na yo. Ozaki na kolela, ozaki na pasi, mais nzamba albini. Nzamba lobi na ko multiplier na ko restituer. Bane oyo ba boto la ki na ba mabanki. Mosala nzambe maman na nga linda pembele na papa apôtre Jean René vraiment merci pour la présence na bino. Ni bozala bo pesa biso makasi. Ya mo sima bozala ligne. Ya mo bande bozala ligne bo pesa ka biso vraiment makasi. Église na nga Ers na mboka Belgique et pas maman Catherine Okuta mi vraiment bo pesa biso makasi. Gloire à toi Seigneur. Donc to sepela kata mbozawana. Yanga to emba mukenzembo parce que to za kata sekele ya libala. Pendant que vous avez invité l'homme de Dieu, le palais, l'apôtre Jean René, Zamba Salobolam avec tout service comme vous avez sala na kata musala na Nzambe. Continuez toujours à faire cela pour le royaume Nzambe. Non fidi invité no kola biso na kata mboka ya Angleterre. Tango Nzambe asalaki mokili oyo yase asalaki Adamu na elanga na Edene alobi ezali malomute mobale zalase moko na kotindela ye mosungi akokani na ye yana nga blandi Nzamba Jésus, merci. Tontina isengo oyo motono kalanga mokuwa ya mokuwa nanga mobali ya kotika mako ya baboti na ye ikana mosi mobali bakomi moto moko 1 + 1 égalité totanga na kilasi
kasi epai na Nzambe ezali sotoko. Libala eza bien. Gloire à toi Seigneur. Ya Brigitte Bomingo libala eza bien. Gloire à toi Jésus. Merci. Merci. Eza devoir kati na ba marié. Alléluia. Devoir yango eza nini? Devoir kati na ba marié. Tolobelaki yango ba 2 semaines passées. Oui. Eza devoir kati na biso ba marié, kati na ba petit frère na ba petite sœur ngo bazolanda biso na nzela oyo tozali. Amen. Devoir yango eza bolingo. Donc amour. Oui, bolingo yango tolobaki eza devoir. Donc eza devoir. On il faut na sala pas évangéliste donc faut na linga ye pour azanga. Oui. Mais tu vois qu'il y a des devoirs wana ezalaka automatique. Eza réciproque. Eza automatique ba l'accent mutu te ke linga ye boye. O comprendre mutu bino boso mona ba longi wana kuna mokili batakitoko bazaya. Bible lobi Joseph azalaki beau. David azalaki beau. Babi Saoul azalaki babi Esther azalaki belle. Rachel azalaki belle. C'est que après belle les apena maloba musu onga na lobité. Suko ezala batuana ta mota lobité mazabu. Yeve mazabe. Babi que Rachel azalaki belle plus que Léa. Alors il ngolo bake ce qui belle aza ezapena mo mususu. Mais na lobi mo wana te. Maman, oui pourquoi la Bible dit là? Quand on place le soukele on continue maman. Bible peut ça va précision. Babi dans Nzamba tili Samuel. Akede ko wendre. Oyo à cause de la roi ya héritage na Israël Saoul. Bible lobi et décrit il était belle de figure. Saoul était belle. Quand on compare David Babi, elle était blonde et belle de figure. Donc je veux dire que quand on compare Rachel Babi Rachel azalaki plus belle que Léa. Donc comment dit ce que ça la battu na mokili dans mon temps alinga mutu ondenge non eza amour eza mystère. C'est que les mystère. Amen. Donc ils ont mystère au tali pour la yo aux hommes kaza beauté à sa beauté mais pour la donc il fallait mazala pour y aller. Et là la question a tira il y a mon abassé que on a mossé mukuse. Oui donc pour la il fallait ninga mosso na mukuse pour essayer de monter malade. Pour la il fallait ninga mosso na mulai pour essayer de monter malade. Mais comment va ko sala complicité. Mais comment va ko sala harmonie même si to lingi harmonie à couple la Bible. Alléluia. Et donc, on l'a qui a mon mikoleleki. Maman, tu vas faire la confusion. On va se pembe à Milay, parce qu'il a bango, à quel endroit on va la mouille. Déjà, pour la yé, parce qu'on a mouille, pour y commisser la niveau ya lingeli. On va se tendre la mouille, pembe la mouille, pour ça, harmonie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On a pas la baninga, ya kosa na maloba ma bete. On a loba na linga, on mingi, somme un. Donc, on va na bateau à la vie. Non. On va faire et ta motion qui tout le monde va les non. Bima la groupe wana. Non pas lui en faire la bonbon, moi, soit la CP là. Amen. C'est ma moté, ma l'état, ma mona mobile, mon démoina. Mon nez, moulaï, mon cousin, bidon, banning à la ligne qui est Amen. Mais mon bel, mon nez, mon cousin, la vie, mon mobile à la ligne qui est donc, si on va dans Moscovite, mais pas Moscovite, tu vas à la coupe européenne, peut bazar. Ah, faut aller là. Dans Moscovite, pour Moscovite, bazar. Ah, dans Moscovite, moi, faut aller à Moscovite. Oui. Non, à côté de la système à Moscou. À côté de Moscovite. Mais ce que ce Moscovite a été européen aux Andes. Non, mais il y a un monde à la tête. Donc, il y a Bongo. Il y a Moscovite, c'est plein à Moscovite. Il fallait qu'à la Moscovite pour pas comment vivre à Moscovite. Donc, c'est plein à l'Afrique. Il fallait qu'à Bongo pour tout faire à l'Afrique. Il y a c'est plein aux Européens. Il fallait qu'à Bongo. Donc, tout a raté que pour les autres, ils ont devoir. Donc, ils ont devoir. L'Alexandre, on dit que l'Inga, mais c'est automatique. Automatique. Quand on a pour le monde à baso bête ko linga makuté donc c'est même mon kimi donc yo to funda ko mon yananga donc a linga côté amen donc les loko le kanu na nzela wana te mais ok funda mona mama na yo et pas mutu bokuta mina mokili on va que ça mystère c'est ça tu veux un mystère donc ça mystère ya mona segela libala première édition to salaki maman rataki mo posa trop musala au moins na oye koya to va se venir avant 3 mois préparer oya alors on a tout le bel qui amour à moi ça faut au défendre amour ça faut mi pesa donc papa au lingi à moi si faut mi pesa pas te poser exemple Abigail mais si ko yo to zana te mususu moi kende mulaimi moi besoin na simami des bien mais so continue à Facebook évangéliste makuru okotango na lobi moi muke amour ça faut mi pesa au défendre donc yo linga ki moi so nebe ka bota alors faut linga il faut défendre na famille na yo pour que bala moi ça bota ponga na lingi pour que bala mbali ça bota ponga na lingi mais
basi basala bango ba vierge basati ba wana basaki angate yende mutazanga. Amen. Donc amour faut eba ko défendre. Alléluia. Le baki pe soumission et esclavagisme était. Mais ça une mission au moins si azana mopo akokisa musala onzama pesa pa mobali. Donc il faut se soumettre. Donc une soumission et esclavagisme était. Mais ça mission onzama pesa pa mobali moi si azawana po complémenter akokisa yango. Donc ba nager ensemble mission on a comme na conclusion comme na destinée na yango. Maman olobi pena vovele ke bete là. Donc ezali mission oyo zamba pesa pa ya papa mais maman akota nager ensemble pour ba comme na destinée na yango. Kala ndingi papa la biso de bana masi lifi. Kaka bongo na papa la biso dia sombo. Papa de fait. Donc soumission et ça esclavagisme. Tolobela ki amo metoza na ta on ate metoloba ki na kati ya soumission wana donc ezo senga ngai na yo ya mo sitoza na botos. Alléluia. Na kati ya soumission wana. Ta mobali azotala bino mo sina nga vraiment to sanga. Azotala bi ba actu azosala et ça la vraiment que azo se soumettre na makambo nzamba lo. Balonga pe na kolanda l'église na bango. Ka pe na obanda ko sambe. Odo ba ko gagner ça bate. Bate yete. Mais atali ba actu mo sa osala bino bible lo baka femme soit soumise. Donc nous sommes pas moi sinanga. Alors nous avons une église na bango. Alléluia. Akoloba kenga il faut na kende une église na bango. Alléluia. Maman. Bate yete mais sala ya mama. Azomona na kati ya couple na bango na kati ya ndako na mama bonga be ba ebina eta suba sunoki na tongo. Agati kasaka naye. Agati. Akibana na voiture. Papa mama biso tozo bima te tozo kende déjà te kasaka na za près déjà na zo zela bino. Nyamo siko kamwa te. Eza soumission na yo. Donc likambo yo sala kande futu yo. Alors ceux qui osent maman osent ko soumettre et ça devoir na biso nzamba pesi biso ya mo sita ozo salela yango te comment na te koza ganki comment non yeba ke oza or ya liloba nzambe. Alléluia. Alors nzamba biba o ya il faut totanga na ba principe na ye donc yozo la sa biso na libota la biso basakanela biso te te oza or ya liloba nzambe adoza ba mamu suba lo ba bongo oui biso libota la biso ba yebi biso. Odoso siliki ya siliki. Baye bibiso. Ok, moi bozo za na mabala. Soko ya mo sitala ndi bobota ma 5 filles, 5 garçons. Combien baza na mabala? Soko mabala ngo ekufa pona nini? O monika moko ya mukie. Mais mobali on a bi non na kova na mwasa boite. Moi ça pas le bi non na kova na mobali ya boite. Mais quand vous comprendre ça ne te esprit. Oh et blocage, oh esclavagisme et tia autorité moko et ko zala te na mwasi. Oui, mais les hommes ont couple moko, tu as un déco. Toujours parler. C'est ça, toi, tu es musulman. Tu vas voir pourquoi. Quand on parle sur l'amour, nous devons parler aussi sur la soumission. Pour amour, mari doit aimer. Et la femme doit se soumettre. Vous avez maman. Or, pour la femme à se soumettre, c'est vraiment important. Mobali alinga. Parce que mobali soka lingite. Mobali soka lingite. Moi, si à vous avez la difficulté, il y a que se soumettre. Or, ceux qui se soumettre, les télébans, et vous allez me baki, bala vous avez supporter. Mais tout le monde a match à Manchester. Donc, bala vous avez des autres. Donc, papa, maman, baza ba terre na kati ya terre. Bala siko ba ben na ba supporter donc siko bana bazo ba ke lelo e inda. E inda ke donc équipe lelo za na kati ya ndako. Deki voilà ça bana ba. Équipe tata la maman. Pour maman za l'état tata za l'état. Maman abike biso alibota la biso basaka de la biso te. Ya ma gloire ndongo nzambe asa la grâce. Boza basali na nzambe na ebike za sans effet na couple na bino. Donc balobi ke biso na libana ndako na biso ba na ba parents na biso donc mibali ba yebi basaka na la biso te. Mais na zo ça ya mo ozolanda ngai oza orge ya maloba na ensemble. Bible dit moi si c'est soumettre. Mais papa ngai ya mobali po ya moi si à se soumettre la kisa bolingo. Obi bolingo ezakana moi c'est linga maloba même ça bino eza secret o ya biso basi na zo ya mobali o landa nga biso basi to linga maloba. Mais boloba ti maloba ngati baba odoke. Mama odoke mama boloba. Oui, la maman nous l'a dit ça bien. Et la moi ça bien. Changer na lingi moité. Obi suki ono kanisa ki msu 2 mois passé. Na lingi za senga o ba futa ki suki $50 te toki na futa ngona lingi. Te la lingi donc moi ça linga bongo ba geste ya miki o yena gâteau yena bonbon yena rouge à lèvres donc biso to linga bongo mais ce ko yo bando zwa o tia ina ndako ya mobali donc au mona ke akoma déjà dépassé c'est la soumission ce ko poyer se soumettre et ça la passe à quoi qu'on se soumettre était bon to komi ko leka donc
tant que bolingana ko kutaki moko na bino azaki na mwana yeba ke mwana anaza mwana yo. Alléluia. Mwana na yo. Mwana anaza mwana papa. Ya mobali mwana ana jamais ko abuser. Obima na ye ko za mwana ya mwasi na yo. Non. Yeba ko kota ni felo sans. C'est diabolique. O kota ni felo sans protocole. Diabolique. Parce que mwana anaza makila bana na yo o kota na mama na ye. Mwana ana azobenga o papa parce que sala alliance na mama na ye. Amen. O sala alliance na papa na ye. Mwana ana o yuzo lesa biloko ekauka za makila moko ya mwasi na bana na yo. Asa mwana mobali na yo. Yuzo la lisaye sans chauffage na chambre ane zu malini na bato Europe. Obi ke chambre les ama lili mais comme ça mwana ya mobali no lalise na chambre wana ya mo sinzamba wa pambola oti ato gêner no banda soki les premiers tu les 30 mais actuellement no ça pas mwana ya mobali na non babi bolingo supportaka enzimaka yeso anzimaki atali ba tribune na bisote mais azaki amipesi amipa azaki panzi na ikulusu pona ngai na po alingaki zamba alingaki habita ngango na portugais babi di telle manière qui deus amour donc il olengo nzamba lingela Alléluia. donc habite fona mipesa babi Abraham azomata Isaki mais makila ya pate ya Ophélia ekokaki ko bikisa bisote oui makila wana ebikisaki Isaki et pourtant Abraham alingi atiambeli pa Isaki babite Abraham ça binge deux fois habitala kama tali kuna moni mwana pate Ophélia donc Ophélia sauvaki am ya Isaki ça babite ye wana tika Isaki mais pona ngai na yo makila Isaki insuffisant donc c'est vrai que Yesu amata alaksi bolingo na ye. Alléluia. Siko bolingo to senga pa na yo ya mwasi okuta papa na bana una mwana linga bango bana yo bana na yo po yo na mobali boko moto moko aloso boko moto moko seki bana baza bana yo. Amen. Papa na ngokuta ki ya mwasi na mwana na bana basi bakize bango te ba bana yo. Mwana seto leki mama na ngaso mama mukesima mama alobia est-ce que ba mama ya kala soumission na bango na ba mama ya lelo perceptionnel moi développement wana ba mama ya kala ba mama ba to kanite OK. Ba mama akala bazaki na soumission moko o ezaki ya koleka ekomaki neti esclavagisme. OK. Oui, bango bande kondima o te na ko kozala na sentiment te pona na moment na biso na ondima nga kozala na mbanda te na kolinga mbanda te. Parce que tu le sola on a linga angote. Ale suko na zane sunda ku moko. Non, wa eza sous soumission te. Comme esclavagisme et torture. Alors na moment na biso asiko to ko sala ngoti. OK. Mais na moment na biso ba o ba ebi nzambe ya solo ba zo témoin que baza ba na nzambe oui bazo ko se soumettre. Ya mouvement na nga roka. Oui baza ba o bazo sambela nzambe ya solo. Nzambe asali kolona se o mi pesa na Golgotha pona ngai na yo. Non ba yebi rôle ya soumission, ba yebi ke moi na ba yebi ke e pa nzambe sacrifice eza bien mingi obéissance. Amen. Alors nzambe asengi na biso ba c'est la soumission. Eza na baso bazo ko se soumettre. Eza na ya mo bazo ko se soumettre. Mais le lenga ba mama akala et comment qui exagéré, comment il est esclavagisme. Maman a sa premier bureau, mais enfin on a 3-4 pour il faut accepter. Mais dans le moment la biso ya moi Singapour on va accepter en côté. Pour nous ça ça qui mobali na moi si. Alors on a qui ka mopandi moko. Alors tant yo comme quoi accepter on a dit que mobali na azaka na mutu kuna zana mutu kuna non ya kufa avant. Alors maman, alors mutuno monsieur azali maman jolie conseil yo ko pesa na maman ça se soumettre très bien, mais papa zo comprendre les soumissions na ça au contraire. Te papa c'est qu'il y a des embêtés. Papa pour comprendre bien, ou comprendre que moi c'est na yo azayo. Amen. Alors soumission les esclavagisme te. OK. Au kolinge po bikazanga. Ya ça la ke ponga la zala bien. A ça la ponga la za respecter. Pour malobi que moi si o ya respecter mobile na ya, mobile azar ko la couronne. Couronne, OK. Na mutu mobile na. Oui, donc tu vas monter na ville, ba tu vas pèser respect. Bazo pèser respect. Alors papa parti à parole ou soumission. Donc on peut dire que moi si wana à se soumettre à pas mobile na. Alors tu es obligé à respecter mobile na. Donc ce que tu as la rendez-vous na ya moi si mobile na ya zata mi ebisi la keta aucun été. Alors ba tu pose na bene na phone. Si na zu papa, on peut ça nous réponse au token ou pas. Donc à décider la à décider parce qu'il y a yebi la solution. Mais papa pour profiter na ngote comme esclavagisme. Mais non, l'esclavagisme était na quand na ba mutu amtaza na rôle na. Alors que ça ma ko ba rôle na biso papa et ça la keliba les a détruit. Donc le bel compris c'est 2 mois passé. Et ça keliba moi quand ba responsabilité à moi. Comme si papa zo ko aider na cuisine. Mais ça rôle na été. Azo aider na parce que na za moi si na si tout la mboka Europe toza vraiment trop chargé. Est-ce que mutu asa papa asa ona akola ba fufa ko mais ça rôle na été. Est-ce que tu yo communiquer parce que c'est pas on t'en embête maman. Jusqu'au communiquer c'est moi le sila que ça il a été poigné. Non.
Ouais, tu l'as passé. Tu vois les soumission, tu vois ce que comme vous zoba oh comme ko sala. Moi son mobile avec le ngana tia moi na l'aise hein maman. Tu faut tu me soupes ça mobile. Ah. Bah à l'aise il peut ça niveau par niveau. Niveau me soupe pour l'action autorité normal ça mobile. Pour tu l'as comme ça rôle naï. Amen amen. Tu n'es qui la puissance de raison. Tu n'es qui le cadre, comment comme bien c'était maman. Faut des années. Faut te dire yo moko mobile muto mo akena nga ko chama ma l'aise oui à l'aise déjà bien mais ça la limite c'est ça la rôle et ça ninga ko salela so c'est moi le signe yo là ma chaque jour moi s'il vous plaît est-ce que yo poko mi ah si ah na bossa na qui te sort non faut mané que te limite donc la lama qui pona aider yo mais ça devoir no contrôler ces monde na yo ce qui est là qui ou pas au moins que pour la yako pas comme la niveau na épée donc muto ça la rôle na te no animation na kena ndako mona kuti ya mo so na respect mobile oh ça la bien ça la vraiment bien même on est qu'on a parlé na zaki na moment ya voyage mais na ko ko kata voyage wana pour na sepela na couple na bino pour répondre bien pour mibali monsieur peut bazar réponse mon sec maman question monsieur soyez on compte dans la mission monsieur mais elle toi la tête ça a 33 minutes les 33 c'est inévitable question monsieur le biboye ba maman ya kala bazalaki na soumission pour ba papa bazalaki ko respecter bango pe maboko na bango ezalaki pété yango wana ba maman bazalaki soumis donc après on mi ba respect na maboko pété maman ningi exploiter yango oyebisa biso est-ce que en fait, quand on a la question, c'est pas une question spéciale. Quand maman a parlé de soumission, bazalaki na soumission, oui, mais comme les bamons est esclavagisme. Bazalaki est esclavage, bakaka mukia. Papa, oui, na katanda ku papa za basimbale. Bakabla ba chambre. Na katanda ku maman soka lambi akoki na kolia te soki ba lever à papa na balete. Ça c'est la soumission. Oui. Et puis maman a conscient. Et ça soumission souté. Et comme c'est esclavagisme. Maman a conscient que la kolia te soki ba lever à mobile na balete. Maman nous tout en malambi akabola bana. Bana bazui, maman peut aller. Pour ce maman na za makasité le ba côté le maté quoi ça misala. Mais tant moi les ala qui non quoi payer, pas za mobile ya maman. Donc ce qui a hier retourne na bana na été, matuni bana kasi. C'est bon mais bango peut ba moni ndoko na bango pe balakisi pe ki bo bébé ke bango nde bana kasi. Comme on a monté que ça sous soumission té. Et ça jusqu'au esclave, mais comme maman ba leko banga. So retourne ba maman na akala, maloba bango za ki na vanda pona bana. Pour la bana. Mais nganga yo lelo iya mo si to vanda pona bana té. To vanda pona lingi mobile nanga et puis na so comprendre ni les alibala. Na so comprendre le rôle nanga kati na libala. Maman, voilà la deuxième question. Et puis, ne babi ma boko pété. Ma boko pété, c'est ça. Quel appui on a pris? Ma kamuso est à solo. Mibali mingi siko surtout la génération na biso ebike basi pe bakenda misala pona tama kala mso zaki koteka na porte ndako na ba wenzini mais lelo e comme émancipation de la femme basi pe bakota ba bureau basi ba ba ministre ba ba président alors siko papa a se limita na ye donc tellement maman salaka il faut kaka ye moko a se soutenir non bible lo bible moté moi je vais aller chercher le fils de maman non na jeunesse ba bi poser à moi c'est que ça m'a pas mobile donc mobile faut que ça pose à moi sinon on latisa moi si on pesa moi si moi ça t'a ça na millions mais tant mobile au PC 10 ça là moi c'est bien inviter continuer à inviter attends mais c'est combien attends PC 10 mais là inviter mon PC 10 mon papa il c'est un mot grave na inviter que mon PC 10 donc faut que ça pour rouge à lèvres mon question na question marron le non ce moment on a 10 T dans ce moment on va 20 tu vas 27 sur la question on va poudre non papa faut pas confondre ma beaucoup mais quand on confond ma beaucoup et qu'on peut s'appeler maman à se soumettre donc yo ko yebina ba couleur à super maman zanango non ils a bien été et ça quand que bon moi ça obima baksa super muso ke tongisi mbongo zanango bima baksa kabel muso ke le kotongisi ochana mutu donc papa faut ba ko pesa et c'est là que maman a défendre deuxième facteur moi maman va fondre mon thème maman papa et ça makasi donc maman faut ba ko défendre yo tu papa bela bi maman ba zo mona musala maman ba zo mona bana te libala eza ya bana te quand on a notre kutana ki bana bazaki te alors si comme bon wana ba ozo ba bien mbongo bana et puis libala eza bana te libala eza bana te libala eza biso mibale po abike nzambe tanga sali moto amona ke ezaki malamu te moto azala ye moko asali mwasi siko tanga bimisa ki mwasi abimisa na bana nzela moko te donc abimisi ka mwasi ba ta bango mibale bane ko régner na kati ya jardin donc libala eza bana te bana baza ba fruit baza ba cadeau on nzamba pesa ka biso na kati ya busangani wana
Alors tu vois qu'on va na katike nazo souffrir pour na bana non na va na ndaku pour na bana non ngana va na papa maku pour na bolingo na zana ngwe pa amen. mais ce comme ina vanda pour na bana nous ça sous les balades comme esclavagisme parce que ton bana na ba kokene neti ba na ba mboka msuba na fa kene kotanga quelque part. C'est ça maman na ngela beso question mususu pendant que nango maman na biso akini so question bi maman ebele babosana kokabela basi pona mbongo ya bana. De maman maman je la zoloba awa mbongo ya bana ezali boza article na mbongo ya bana ezali mbongo kati ya famille ya kati ya ndako. Alors biso ba papa to se limité wana tie. Ça va mso mona le 1er janvier le 30 décembre. Ata mbongo ya soutien maman après cité. Maman zo mbongo na mbongo ya bana sangisa. C'est pas ça bien té. Moi sur ma famille mo elle mo kota nsama ya misu. Pour essayer no moi malamu te ozo sala wana. Et puis sur mon famille le niveau wana au combien pour avancer te au combien pour pousser liboso te. Donc maman Jolie donc continuer thème o ya bolingo na ata semaine prochaine pour le loto kata to kota na thème o to pesi pour na remercier maman na biso an kisuka to comment thème mabe a comment sur na thème malamu et yazawa na ko to remercier te asala na kata sekele ya libala. OK ça va pas la ye ça abo maka misu na thème na tout to la sara thème français on est quand même malamu te pour et ça département ya maman Aniki Suka Nzambe asala vraiment bolamu ya Catherine Munjo merci to continuer thème oyo ya bolingo ya soumission na esclavagisme soumission na amour to continuer ngo semaine prochaine ce qui Nzambe asali biso ngolu na kana phrase moko maman soki mobali alingi mwasi soumission ezali na pété ya motolobi ya mobalo lingi ya mwasi omona ke soumission eza na facilité eza ka bona vandi babike ma joli papa zobela menga na za kité papa makwa ya iPhone wana mama azobela be papa zobela mais soka linginga a résoudre ngo avant tout ngana koma a résoudre on point linginga ebike ngana za ye papa na ngaza papa na ya moto to lingana ka fo yeba ke ba para ya mobali na yo bakomi yanga ba para na nga bakomi ya mobali na nga donc soki mutu alingi mobali na lingi mwasi na ye okomona to kofongola maboko na motema na facilité alors tant yo fongoli maboko na motema na facilité pas conjoint na yo yeba ke oko recevoir soumission oko recevoir défense ya amour et pas ya mobali amen ata famille zo mwasi wana za bono mobali wana ko yeba ko défendre amen ata famille ya mwasi zo ba ke mobali wana za ba ko yeba ko défendre yo soki Abigail a défendre ki mobali n'est pas roi combien plus fort mwasi akozanga ko défendre mobali na famille na ye roi azana ba armée bazo landa ye ba militaire bazo protéger ye mais Abigail a défendre mobali na ye le ndenge ya mo so défendre na famille na ye soki ozo défendre ye soki obi ko linga ye o laksa ki o lingi ye obi eloko musu mama na ngalo ba awa par rapport à temps on sala ka introduction ya oeza ya lelo na ngalo ba boye mama moko alobi na biso alobi normalement et ça la maka mingi komona biloko bibaleta mo ezate mama soumission na aimer ezate moko na bango akokende pe sur ba continent o ba parents bafandi net na Afrique bafandi famille moi ça papa va en Afrique mais moi c'est accueilli akomena na parents mbalite pourquoi na kata ndaku déjà boyokani ezate asale pe un mois akele pa bakokiloti déjà c'est déjà automatiquement na kata ndaku boyoka non mais bango siko baza susu ba couple te ba comme ba adversaire OK donc la ndako pe ba diboko ça moi ça va le même mais ça ba adversaire donc mutu azoko défendre compétition na ye ya gagner donc mutu déjà les deux équipes mais na kata terrain moko parce que to ba bana na biso baza ba exporter OK donc bana ba que jour à lelo donc match ko beta awa donc parce que to ça na deux équipes na ndako oyo donc si tu as la Man United, la Man City, tu as la Real, la Barcelone, donc tu as la Petro premier de gauche, tout. Donc pas la Samaïba là-bas. Non, pas la Baébi. OK. Pas tout ça va pas soutenir. Tu vas tout ça va te baébi parce que bandit ozawapi et bandit. Comme ça na zoli yo mataka déjà yo bien kitaka jotala kuna. Ce sont les cadeni. Mais est-ce que porter une affaire pas non, ils ont porté bonheur ou malheur. Ils ont porté héritage moko maléfique. Ya on toba ki to lobelango. Eza na bana musu bazo ba debu ya kobala. Oh maman. On a dit ba héritage et moko ya debu ya bololo na kati ya libota. Donc maintenant mon papa na maman bazaki ba ta compétition. Alors bana na baba ko wapi sens ya libala. Ce que na ndao na biso to balaki ko vivre compétition ya ba parents na biso. Donc biso ba arbitre, biso ba sporter. Donc oh miki mo bazo beta maboko bazo seka. Ya mikolo sko bazo be koki bien la bima, bien la police. Moi avec
faire pour que na mire pas. Et ça mi comme sous tozaki na couple mo papa yebi maman lobi do ke yindeli bango na chambre na papa. Allez moi na moko abimi adoka abeti bango porte chambre abi monde na zaboy na bimi na kena bi na uzonga te. Moi na bimi afongoli porte ke. Ta bango ba yoki bongo ba komi calme moi na kenda do ti era zonga ka kutinda ko donc siko ba suba ta ke wapi ake ko bi bomba ke do ba makamboana esa kama be bana ba komi ba sporteur na ba ko ba supporter. Na katanda. Ba dep tu na ba dep. Donc ba zo il est bonani. Donc on va dire c'est comme ça ba zo filmer tout le monde a tenu la poster on a fait. Ah ba tini. Ah moi moi musika ba tini. Il est de rosawa pitala mambozawa. Moi kuna be mama no ah mais ça nini. Tout ma couple pas ensemble. Et église est composée de ma famille. Si ma famille est stable, il y a des problèmes. Et moi même la carte église il faut vraiment pour moi une église est trop spirituelle. Église mais ça bon côté. Et puis surtout on dirait maman na papa banana bazala trop spirituel mais baza na bon côté. Biso ba ya moi si nanti au cause d'accord nanga biso toza trop sentimental. Dans l'église to koyaka to ganga ka meso tuni okweli nini aye. O ganga ka mikolo nyonso et puis parole langue pour parler en langue faut na interprétation. Donc comprendre détail tala. Maloba nzamba ma confusion te. Nzamba ma confusion te que 10 personnes bazo parler en langue soko to yoka nega. Interprétation exacte. Donc biso basi to sentiment na kati ya église. Alors papa baza batu ya hypocrisie na carte église. Dans la carte église, la Bible est totale. Mais quand on commande à Biyaka, donc il y a pasteur, nous avons respect. Mais la carte église, on dit maté papa. Alors, nous avons uzala moto uzala donc il y a uzala la position. Nous avons la position. Ce qui était au centre abisso. Alors on a la hypocrite, na linga pe bato ya psaume 1. Mais tous la version ante le loto zo lobela. Maman to comme la 45 minutes, la 15 minutes. L'introduction, il y a verset, il y a thème topesi. Ah c'est ça, c'est ça. Mais thème autobanango à partir il y a samedi. Il fallait te lever la macambo oyo. Et tu as été qui aimait, il faut parler aussi la soumission. Et la soumission de lobby, mais aussi si on goûte pour la carte makamwana, ils ont la vérité, ils ont la pardon, ils ont la lokuta, ils ont la camaderie. Donc il y a Kamazala biloko ebele biloko ebele poto lobela que moi sina mbal faut za ba camarades mais toza na thème yango te to lobela ki yango siko to ke na thème o toza na ngo bongo to kozonga semaine prochaine musu pona to quoi posa de comment tu vas comprendre ndeko musu pas comprendre na biso pourquoi pas beaucoup continuer o wana bobania mo samedi mais maman pèse introduction ça aussi important so ba ndeko bazo na biso ça aussi important na ningo zo na biso to c'est par rapport à thème. Mais le problème, c'est que si c'est une soumission, il fallait te parler dans l'amour. Mais la soumission, si c'est peut-être pour la question, et ça est belé. Pour te n'être qu'on fait comprendre le mouvement que ça l'émancipation à la femme, et ça peut la soumission. L'émancipation à la femme est mondaine. Mondaine. Soumission est biblique. Comme tu sais, donc on a mis balé na katanda ko régner. Nanda ko ba na nzambe. Nanda ko ba na nzambe le ko régner amour na soumission. Émancipation de la femme. Ah, na sepeli maman. Au journée de la femme non, oza maman banda obotama. Tant nzamba bimisa ki Eve. Mwana mwasi do bani dia ko za maman. Gloire. Moni bébé abotama lelo. Ta ba biso ya mo sa botino putain moi ni moi mwasi. Aza déjà maman. Pourquoi? Parce que azana ba matrice, ana ba ovale, azana na utérus, azana ba biloko o esala que moi c'est à concevoir. Mais elle kamba temps. C'est fakere Temps. Alors tant on a éco comme biloko on a éco éclater éco recevoir bah espère mais moi na akobima. Alléluia. Alors moi c'est ça que les journées de la femme on l'a dit puta non oza maman banda obotama mwana mwasi. Alors maman ça na rôle na ye. Maman sika za kimie zalaka, propriété zalaka, harmonie zalaka, amour et zalaka. Deuxième bloc, il y a moi s'il faut planter la katanda. Maman jolie. Maman jolie. Si que conseil de remettre la maman, oh pour la yé, mbala c'est la journée de la femme. Alors là, mais bien, on sollicite bien pour la journée de la femme. C'est que maman a comprendre l'été. Il y a la journée de la femme, le 8 mars, même quand il fallait t'aller puta, à se respecter. Oui papa, na ça la bourrée. Non, les hommes qu'on voit la tête. Donc ils sont tous à maman, ou t'as to bota ma maman. Amen. Et puis maman esika za maman a régné kasala ka succès ça au moins en la mère kaza moi si mais t'as la combien de temps en la mère kaza la 4 mibali
Et puis, ils sont toujours stables. Donc, maman, c'est qu'on a faut stabilité. Ah, stabilité, ça là. Stabilité, pour papa, et moi, qui n'a pas pressé pour ça, on a chaté. Tout ça, la guerre, tout ça. Non, mais maman, c'est qu'on a maman, nous, à Kimia. Avant que Malembe. Maman, Oya, à l'époque, elle est Malembe. Donc, et l'autre, on va awa, Zamba pas mon ami, on a son ami, vraiment. Zamba pas mon abisso, Zamba pas mon abino, partagez message, Oyo, pour la vie, Ande Komoko. Partager message exactement important. Tolobeli makamu ebele. Maman je l'ai pas expliqué très bien à répondre à ma question nyoso. Oyo et yaki nesika oyo. Dans le matin on est sur Facebook évangéliste Makou ezali maman. Eza ouvert. Eza ouvert 24 heures sur 24 heures. So station moko ezali oko comme la biso et puis on a prêt à voir partout et pas situation ezali pour porter soutien. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 12 minutes à Pamba. Comme dans ce qu'on appelle dans amoureuse. Oui. Pour la français, comment vaincre les pertes amoureuses? Donc, le perte oyo tozwa na kati ya bolingo. Bon, ezala bato mingi bazo ba choc. Pour les toza boza ya mosimo azotala. Na éviter mususu oza ko tikala yo moko papa pe mususu tikala ye moko do pona choc mo ya bolingo mutu azwa. Donc il faut avoir choc parce que toza na kati ya sekele ya libala. Amen. Mais to éviter ko célibataire à côté. Si to éviter papa na tikala célibataire pourquoi? Ya mo sa tikala célibataire pourquoi? Alors yango yo to chaki tem o le minute ko convaincre. Ko convaincre. Donc longa yango. Bon to ko continuer ko vivre te avec papa tu as la choc wana na kati ya mitema na biso. Pour on peut avancer te. On pourra plus obéir Moïse yango Josué. Abi sois courage. Oui. Tellement. Ngana za makambo sa na yo. Oui, nous avons appliqué un chapitre complet à Josué chapitre 1er. Abi na osala makamine. Na ko élever kombo na mokili mobimba. Makambo na ko sala la yo na tala osala Moïse te. O ko bana ona te promise. Mais na ni ozwa makasi. Yanga biso to ko bana ya mosi mondo tempo to pesi ezapo ozwa makasi. Bon ya papa ya papa ya mobali pe ozwa makasi. Ya mobali zwa makasi na situation amoureuse ko ebetaki. O esala te otia mutu na se. Non. Banzele kangamite. Tozo bimi na libano mona kenzele zo continue. Alléluia. Kenzele zo continue na bomo na. Maman, kenzele zo continue na bomo na. Et puis verset Simbaranga maman, Nzamba lobi je te ferai passer dans un chemin que personne n'a passé. Donc Nzambe a toujours un chemin moko spécifique. Azana ni pamboli moko spécifique. Oyo Abraham a légué la kate, oyo Joshua a légué la kate, mais yo za la témoignage pour les garantir là. Pour biso to amen. Pour te éviter nini oyo na tango zotala biso ngapi na zaka na libala. Mais tala choc na zwaka. Tala problème. Moba ya kosaka. Comment ko sala o même ko banga ko linga ko s'engager lisusu. Déjà la bateau babanga ka. Babanga ka. Donc na choco ya zo. Bazwa donc babanga ka. Mais Bible lobi na verset nini babi tout doit acontece naqueles que amam o Senhor. Oui, voilà, c'est dans Romains. Oui, dans Romains 28, et dans Romains 8, 28. Bible lobi, tout concourt à ceux qui aiment l'Éternel. Et donc, moi, il t'envoie un ça. Alléluia. Nzambe la biso nzambe ya zaki. Gloire. Arotika la pe ko nzambe ya zaki. Yo poza mutu aliboso te salami epa. Ozape mutu asuka te. Même si tu lobi que eza possible to récupérer yango. Joël et Lobi, nous avons restitué. Donc, est possible de récupérer les balles avant les acquis perdus. Donc, est possible comment? Il faut accepter. Il faut accepter. Il faut accepter. La portugais na kokoloba et accepter qu'il y a est possible. Bible lobi la biso maman dans Romains 8 verset 28. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Amen. Donc, comment on a dit que Yosa n'a portugais tolobaka azarad. Que Yosa azarad. Donc, Yosa vous avez malchance. Azar est pas un zambé. Unlock. Donc, tu Yosa azarad. Que Yosa vous avez malchance. On a portugais tolobaka azar sauf qu'il faut azarad. Donc, malchance, il va pas le mouton azar la chance. Maman, elle s'appelle pasteur Jean Bosco dans ses livres moko. Dieu n'est pas le Dieu d'hasard. Oui. Donc, Yosa fouille hasard. Longola ni comment ni kantoni que même on a dépression comment na mambo bien mais tu as adopté ba comment ko benso o comme ndeti objet ya
ba docteur ba c'est ça. donc comme dit obligé na bango ya osala ba test ya nini ya mémoire. Ponini makanisi na yo et comment dit comment azara na yo monter na lingana. Donc tu vois malchance mon vanda esika. Te kinga na niveau longola makanisi wana ya mwasi. Telema obili kama za wana accepter. Ya mobali accepter que kama ça n'est pas na yo. Donc oui ça n'est pas nanga. Mais c'est encore possible. Mama mewana. Ah donc mewana ni mwana ke na kama nyonso nzamba efasa ngo par rapport à Colossiens 3. Avec la ordonnance na ba acte pour ezala ki signé na effacer yango. Alors tant ngana ke mais yeba ke ba première partie wana abwaka ka obilamba libanga abengela ka police abengela ka na ndaku basala ka oboye okuta ki mbanda na mbetu ba première partie wana donc nzambe abina effacer yango par rapport à Colossiens 3 okuta mbanda na mbetu okuta ki bilamba babwaka libanda okuta ki biloko babwaka okuta ki ba déclarer que bana na kutumbi bale ya yo mbale ya yote mais c'est à cause. Mais je t'avais dit mais papa. Maman. Oh on a sorti le bossé comme il est facile. Maman tu as comment on a mis sur la Bible. On la casse. Mais je tiens pas jiki donc il fait sur ma casse. Donc il met wana ezapona yo ya moi si met wana ezapona au papa na. Amen. Donc c'est à cause possible. C'est à cause possible. Yo accepter le non et ça n'est pas nanga. Mais ainda est possible. Est-ce possible pour la vie na yo? Pour ba choc wala ba tu mingi ba mi diembika. Pour ba choc. Oui, ba dit ainda est possible de vivre mais alegria. Oui, c'est possible. Parce que nous avons l'objet que c'est la première maison qui non. Nous avons l'objet dans mon candidat AG, AGD. Alors c'est la deuxième maison. Il y a un moment dans ma zone. Nous avons la couple mot qu'on faveur la deuxième maison. Oui. Faveur il y a deuxième maison et ça la partage à vie la bino. Tika lole za la kofongoma et pas ça qui passe na libala na yo mama ba couple mingi balo bana suite bana la metu moko balo bana kate et c'est moi za la kate batala na suite na kati ya misuboyi tela mama jeune hotel na kati ya bon azara hotel azara du sondenge mon demande la chance moi j'ai pas la chance mais la c'est la maman aussi ça peut comme une soupe ne comment le baki olobela mo muke pour la réclamation comment comme ça la kati ya mabala ko so mona za la réclamation et la réclamation eza azar eza va réclamation eza ngai te meza na mokanda Jérémie 6 hein et ça mon canal ya Jérémie au monde nango na 35 hein papa ako ko va panana na papa ko na Jérémie 6 35 ko ako au monde nango donc ils ont vraiment par réclamation mais ce qui otient au quartier ko moi de yo za ganki yo za no gankité ils ont des esprit wana muto zoti la pour nini kama mibali ya mabe bakuta na kana pour nini mibali maboko makasi bakuta na kana yo hein mibali oyo bakabakate bakuta na kana yo to sana mukanda Jérémie dans 36 verset 6 kuna pas balobi que vous ne bâtirez peur boko bana te boko tongate vous êtes toujours na zamba na pauvreté extrême. Donc Jérémie 35 Jérémie 35 verset 6 ya niki suka modifier Jérémie 35 verset 6 okititi na ba 10 kuna okutango amen mais ce que nous que ça réclamation Jérémie 35 verset 6 à 10 pour la nimi bali o bakabakate bakutana bali kaka na nzela bali kaka pana yo pour nimi bali wana bescro bakutana kana yo basi wana ba intercede aneto na portugais bala libala te ko azwa momengo akutana kana bakutana kana bakenenzela musuti pour la nini et puis basi wana ba yaka après 2 ans 5 ans bike bana mi bale o baza yote mais bakutana kana vina opona osuma tiki za réclamation moko bu pour nini yo okotongo mesuka nango okobuka ngote mutu musufu akobuka donc osombi ndaku obongosi ndaku après quand mikolo moi ça bien na lingi na ngasute alléluia mon bel pas na lingi na ngasute mais ça problème ni tes problème na biso mais ça problème à Jérémie 35 donc il y a la 4 minutes maman pour la inhabitante na biso et puis nzamba ça la biso bolamu so dans la message monsieur ya suka poto kota na prière même à 4-5 minutes mais ndeko la biso ko bimate sans partager nalobi okoko aider nzambe te pour nzambe ba indaka ete mais aider couple tamu il faut ni partager message oyo et quand la ba porte na bisika oyo ta mususu ndeko moko za na besoin nango pour affaire nourrir libala na ye alléluia maman za message moko ya suka pour la connaître ça va ndeko na biso message ya suka na iko ba décision oyo wana ya mwasi ya mobalo zaki nango ya divorce ozaki nango ya kubwaka biloko libanda ozaki nango ya kokende koluka mutu mo quelque part te c'est encore possible. Amen. Amen. Donc, tout là,
Toi, Sanzam, c'est encore possible. Grâce. Sanzam, grâce. Samedi prochain, tu vas continuer. Tu vas na amour, na soumission, na autolobie, comment vaincre ma perte amoureuse. Et pas aux Simba papa ou Simba Mayomoko, Bondela, Banako Banone couple ne pas dans Zambé. Zambé te pousse ne pas dans Yokolo pour Zambé madame. Yahweh te rendre gloire Zambé. Na ma couple nyoso etikali Zambé. Ma couple nyoso na ndiso Yahweh na bikamwa. Et pas y passe Zalaki, et pas y Zalaki restauration, et pas y commis Samalaki, et pas y diable, a combien commettre la porte Zambé quoi panza. Zambé nazo croire nazo ndima eke kolo faveur na yo emonisa ma Yahweh. Lo kumbe zonge pa na yo, bolamu na yo ezwa esika, kumba na yo Zambé, kyombola na yo Zambé na bikamwa. Tika ba couple za la stable, tika ba couple za la stable. Na belle stabilité na ba couple, pour que ba couple ya mone do composer église. Yahweh na bikamwa, quand ba couple vous allez stable, l'église na Zambé et que vous allez stable, pe ba sala na Zambé, ba ko za na repos ya mona bikamwa. Couple de dans l'église, bazako sekalanzela, bako kabela yo, na chambre bako za la malamu, na cuisine bako za la malamu, nyose ko za la malamu. Na tindiki mosika, na tomboli mopanga, esprit nyose ya satana, oza ko ngako diviser ba couple. Esprit nyose diabolique et satanique, oza ko ngako mera na kiseliba, e kweya na kombo na Yesu Masia. Mopanga na Nzambe za kokata. Puissance nyonso eza ba réclamation ya famille. Moi za ko mimona za kitoko koleka mobali, akeko sala kindumba babo malibala. Ok za ba réclamation za kolanda ye. Nzambe na kwesi ba réclamation. Mobali za ko mimona za kitoko koleka mwasi. Malamu na luka na mwasi libanda na zolo bete mopanga na Nzambe. Ekata ba pensée wana. Kumba mazambe pe pambolama. Lokumu kembo pe masanzoli. Ezonge pa na yo poza Nzambe malamu. Bongo, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Bandeko nyonso bolandingai couple évangéliste Makou, kozanga kate, lundi à vendredi, lundi à jeudi, 17h à 17h45, na Facebook évangéliste Makou, tozali wana pour la enseignement. Et puis tozali naza lundi à vendredi, 13h à 14h15, na Radio Bostra, pour les petits Pambolama, chaque samedi, maman. Chaque samedi à 17h, 17h30, c'est Kele Alibala. Zamba Pambola Moko la Moko. Partagez, page de sur YouTube. Tanguy Fouene. Les amis, vous faites na page YouTube. Tanguy Fouene, ne mange la lobby. Au moment où Makamuna, nous sommes Mathieu Totosala, dans 2 heures du temps. Donc ça veut dire que s'abonner à la page de sur YouTube. Vous avez lundi à jeudi et lundi à vendredi na Radio Boston. Vous avez la mission Bolam. Yannick Restil, nayebi ke na mboka ya Angleterre ya Nzambe asalo Bolam ya mwasi au côté na YouTube na biso poto koka ko solo la malam. Nzamba pambola bino nyonso mama Esther na mboka France. Bande konanga nyonso mama Kanda na mboka Golwe Nzambe vraiment apambola bino. Mama Bijou na mboka France ya Jackie Nzamba pambola vraiment ya en tout cas présence na bino esala ngesengo ya Jackie Masaka Nzambe asala bino vraiment bola modelo. Merci mingi Nzamba batela biso tozala bien na mabala na biso c'est encore possible. Nzamba pambola motomoko olibala la vie presque na suka. Nzamba lobi c'est encore possible de vivre la joie perdu et puis il faut vivre la joie à deuxième maison. La vie est plus fort que la joie à première. Mais tu relèves la joie en gros. Et puis là c'est la verset maman. Verset la vie boye. Ba oyo ba mona ki gloire à première maison. Tant ba mona ya deuxième. Bakoloba ke gloire à deuxième maison. Abraham amona ki Ismaël. Alléluia. Maintenant Isaac abota maki. Tosuki wana. Nzamba pambola motomoko. Bye bye, bye bye, bye bye. Yes, la vie d'une personne, c'est une phrase que l'Éternel a prononcée. Yes, je le crois. Fandi na bisika bileki yobongi na nkembo bampaka tsukumi bali na mine akundumba melayo
Mosantu, mosantu, mosantu ndeyo Zambe nanguya Yovandi na bisika bileki Yobongi na nkembo Ata maloba ekozanga monoko Na mitema totatoli Mosantu, mosantu, mosantu ndeyo Zambe nanguya Yobongi Yobongi Naloku Mokolo lelo topusani kopesa yo masanjoli Pobongi na kembo Na bakorona oyo bateli Kino lelo yo tozobika Yobongi na kembo Mitema na biso engumba miyaye Kopesa yo nde masanjoli Yobongi na kembo Yonde biyano ya mituna mokili elemana Lokola yo asate Mabolongo ya motema Ekuma melio mosantu mosantu Ozali zambe Monoko ya motema nangai Etatulio Uyonde nyoso ya ngotolobi Yobongi yetu Yobongi Yobongi na masanjoli Na lokumwe Yobongi na kembo yaya Lokumwe yo masanjoli yayo Yonde nyoso Bogile zoluka yaya Yomo bingisi Yomo kamoli Nzambo abengaka bato baleka dans le présent Singa ho ebendaka nga na poko lelo toyekopesa lokumu hey. Yes Nakota nkembo papa yamba masanjoli Mokonzi zwa place VIP na motema na ngai Lata na yo lokumu mpe nkembo lokola elamba Ebongise na yo mosusu te nzamba lola Yawe, Yawe Oyo bongi nango Nalula nanga presence ya yaya Mokonzi nyonso ya ngai ekoma nango ya yo Okota na motema na ngai opika talapo Ngenga na nkembo na yo kati na ngai Yawe, Yawe, Yawe Yaya ngenga na yo na nkembo kati na ngai Yesu Lelo ngenga na yo Hallelujah Basantu nde bayebi nzembo Yes Obongi yawe
Alléluia. Tu es le roi de ma vie, Seigneur. Alléluia.
mosatola mosanture nani atelema liboso ya bozambe na yo nani aloba liboso na yo Seigneur notre Dieu. Lorsque Jean a vu ta gloire, il tomba sur terre. Ô éternel notre Dieu, car ta puissance est incontestable, ta grandeur est immense, tu es plus profond que la profondeur. Le Dieu la gloire, alléluia, le Seigneur de Seigneurs. Loba mon santo Nzambe, alléluia. Nazoyemba ya mwana Nzambe, il est ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Bolingo ya mwana Nzambe, il est ressuscité. Afuta na banyongo mana kuma amema ya na bangambo afuta ya na banyongo na kuma ya yebongo. Le prince de paix Jésus, oh il est puissant, il agit encore, oh il guérit, il agit encore, le prince de paix, hey Jésus, les lions de la tribu des Juda. Alléluia. Au sanctuaire, au sanctuaire, au sanctuaire, au Kumama, libella. Mosilisi bapaso, mosilisi kufa ya base. Ema, ema, ya Yesu nangai. Nachayo na poshe ya